Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo eza ya koyinda bandeko, makambo ekomi somo mbutu na ba réseaux sociaux, somo pas possible. Balobi luna mienzi mikoloyo nde makambo yende allié réseaux sociaux. Mutu nyonso tu azolobelaka luna mienzi. Yaga bipe alobi ngape na kovanda kimia te. Il faut kana loba. Somo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Bandeko lelo toye lisusu na makambo ya luna mienzi. Makambo ezaka somo bino moko boyebi tozo na jekaka na makambo moko. Soki makambo nanu esili te, en tout cas biso pe tokokata te. Donc ezala bongo bandeko. Bolemba na bino biso te. Donc soki makambo eza mbutu biso pe foka tozala mbutu. Donc ezala ka mwa bongo. Yango bomonaka donc nyonso tokoti, nyonso boye donc makambo pe eza nango. En tout cas bandeko, avant tokota na makambo na biso ya lelo kandenge boyebi, na osenga na batu o nyonso tu, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko makasi, chaîne ya batoli pas possible, chaîne moko ya ba conseil, chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que sala biso oyo tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko bozwa na bino bakiti na système moko ya bien. Bomoni makamususu eza bien bozu peza bakiti bovandi. Botie moi jus na bino pembeni, botie moi nguba, botie moi popcorn moko boye na système moko ya bien. Kote mosusu bozoliaka, bozomelaka na bino, kote mosusu pe bozolandaka biso. Wana penza boko yoka bien matière o baloba matière ndenge ezokende. Botia bakiti bandeko na système moko ya tokos makasi. Bandeko makambo ezande somo awa. Bandeko makambo ezande somo na zui ba appel ya batu na ba message batu balobi siko Étoiline yo kolobela makambo yo te. Yango na lobaki na lobi te. To ya kasi to sala biso nyonso analyse. Ngana osala na nga analyse nga moko te, mais to sala biso nyonso. Bandeko analyse na bino bosala ngo na ba commentaire kande to mona ka batu mosusu basala ka analyse na bango na ba commentaire. En tout cas esala ka bien makasi to partager biso nyonso biso koto to loba bino bosali na bino analyse na bino na ba commentaire pona bandeko mosusu bokoki pe ko sala analyse na bino na ba WhatsApp otindeli biso ka ba WhatsApp to ba audio na ba WhatsApp kandenge bosala ka soki boza na posa kobenga obengi pe ekosunga kaka na système moko ya bien makasi. Bandeko, je suis sûr que ebele ya batu tolanda ba propos ya Yaga Bitumba. En tout cas comédienne na biso moko kitoko makasi. Na lelaka vraiment mingi makasi ndenge Yaga bia jouaka vraiment bien. Ce qui a koti vraiment na scène, wana bo sentir que non ye moko tumba aza. Ya ajouaka vraiment ba film na biso kitoko makasi et puis nako jouer na ye a inspira batu ebele ya batu vraiment balandaka ye ba sepelaka na ye neti ba mimika bongo
En tout cas, Yagabi azalaka nde idols na ye. Alingaka penza akoma na niveau ya Yagabi tumba tumba. Donc, asi a inspiré vraiment ebele encore ebele yabatu. Siko lelo tozo lobela wana te makambo na biso eza ba propos ya Yagabi. Biso nyonso tolandaki ba nini ba émission o Yagabi asalaki c'était le dimanche na butu nde ba nini ba émission wana ekotaki. Landi Yagabi lobaki kandenge zalaka lobaki surtout pona Luna Mienzi. Bandeko boyobi bino moko boyebi Luna Mienzi pe asalaki émission moko parce que il paraît que il y avait des gens oyo babando sala comparaison ya Luna Mienzi na Mams. Sikoyo yango Luna Mienzi ayaki ko répondre que non ba osala comparaison ya ye na Mams te. Mams aza mutu âge na ye te, Mams aza mukolo comparativement ya âge na ye. Mams akoki kozala âge moko na mama na ye. To akoki kozala mukolo parce que mama na ye cette année, mama na ye azo totaliser 44 ans. Yango vraiment alobaki. Sikoyo to saleli ba analyse kanenge boyebi to sala ale biso tokanisi ke no makambo yo esili nango boom Yagabi pe abimi. Yagabi azaki akosilika selon donc kolanda ba vidéo na ye azaki vraiment akosilika. Alobi que non pourquoi ye Luna Mienzi akoki koloba bongo. Pona ye Yagabi alobi que non Luna Mienzi abengi si la bisalu koko na ye. Bandeko wana point ya liboso. O abengi ye mukolo pour comparativement ya quoi. O bana lelo baza lisusu na respecté. Bana ya kalawana soki mwana zo sala ki impolitesse a bongo bomona tana sur scène a robandolika te batu nyonso bakolinga kutu atate kulwe na ye. Apesa na exemple ya comédienne na biso oyo asi akufa Mira Esa que son âme repose en paix. Alobi ki ekutu azaki matata soki amoni ki oza mutu moko yo ki impolitesse boye en tout cas ata na scène ata soki bakotisi bino mibale soki alobi ki lelo akotanga kombo na yo te akotanga ngo te ata soki bozo jouer bino nyonso mibale sur scène. Donc pour na ye alobi ki no ezaki impolitesse, il fallait pas aloba bongo kandenge zalaka, il faut akomela Mams moi message pour na kosenga bolimbisi. Siko batu o babando benga biso en tout cas la plupart ya batu balobi ke non biso to mona biso mabe oyo Luna Mienzi alobate. Bandeko to fongola nanu mwa parenthèse moko. Eza na eloko moko o penza na remarka na communauté na biso. Numéro 1 on a remarqué eza ke biso communauté na biso tolinga kokola te. Donc pour na biso soki muto abengi yo ke oza mukolo eza neti crime moko boye. Yango komona la plupart des gens ata soki otuni bango ba âge na bango. Omona oyebi ke mutu o penza akoki kozala ta na ba 40 à 38 ans mais akoyebisa yo ni te na za na 30 ans. 8 nyonso wana kati na coin abwaki. Communauté na biso ebele ya batu balinga kokola te. Yango bo omona ta batu mosusu jour akufi na ye. Bandeko tina famille na ye bakomi komituna tokotia âge nini. Parce que bayebi ke mwana na bango tango azalaki en vie alingaki na kokola te azalaki ka mwana muke. Batu nyonso bayebaki yeke azalaka mwana muke. Est-ce que bosi boyebi ke lelo na communauté na biso ezana batu depuis 2015 bazalaka na 26 ans. Ti lelo 2023 bazalaka na 26 ans. Balinga kokola te. Donc pour la communauté na biso soki balobi ke no oza mukolo eza neti mafinga moko boye, eza neti tabu moko boye, eza neti crime moko boye. Bandeko soki mutu alobi ke no oza mukolo à partir déjà à 18 ans wana déjà to yebaka ke 18 ans déjà mutu asi akoli. Mutu déjà assis à koli. Donc à partir déjà à 18 ans, yebi ke no naza mukolo, naza lisusu mwana mukete. To benga bana mike à partir à 17 ans ko kita. Wana eza bana mike mais 18 ans déjà, okomi moi majeur. Aussi déjà au koli, oza lisusu minerté. Donc au koli, mais communauté na biso ebele ya batu balinga kate ko benga bango mikolo. Balinga kate. Siko ebele kutu ya batu bakomi kolo ba ke non
ye ya Gabi akomi kokotela Mams parce que babengaki akendo jouer kuna tango depuis tango babengaki alobaki déjà makambo bien pona Mams style lelo yango azokotela ye kaka yango tosenga na ba comédien na biso c'est vrai c'est bien ezala bien un mosusu babengi bino na ba émission boke bosala na bino ba émission mais boyeba que ba retomber ekozonga na makambo nyonso bokokende loba eza na bato ba osala ba analyse ba lobi ke non olobi boye parce que babenga yo kuna olobi boye parce que kuna nde ozwaka moi quelque chose parce que koto yo babenga kayote wana kutu kotia moi ba kalka lebele yango il faut kozalaka moi souple soki okomiti na ba émission ba otuna ba question en tout cas il faut kozalaka nini o balobaka donc ozwaka ba partie nyonso kozala te ke non na kotelaka oyo na tika wana ba retomber ekozongela yo et puis ekozala mabe makasi mabe penza makasi de mon côté comme je l'ai toujours dit en tout cas pour na Luna Mienzi nga na moni nanga mabe oya lobate et puis na moni nanga ki impolitesse oyo asalité envers Mams tolo bango na moni nanga te alobi ke batika ko comparer ye ata soki ezaki ka ba camarades na yende ba sala ki soki ba message wana ba utiliser ba faux compte pour na ko sala ngo ba parce que na ba groupe na boya na bango ya ba théâtre ba biloko wana ba sala kango mingi pour na ko bimisa mutu mabe ezala bongo te mwana batu vraiment à s'expliquer qui n'est bien c'est tout à fait normal ezala ka bien bozo sala comparaison ya mutu ayebi ke ngana mutu toza âge moko wana bokoki kosala comparaison mais soki mutu aza mokolo na ngata ya 10 ans tosala comparaison ya ndenge nini tout lo banana ta soki toza âge moko comparaison pourquoi mutu na mutu babotaki ye jour na ye heure na ye mutu na mutu aza pe na façon na ya ko vivre mutu na mutu aza pe na façon na ya ko mona makambo façon nga na mona makambo eza ndenge moko na petite sœur nanga ndenge ya mona makambo to grand frère nanga to grande sœur nanga ndenge ya mona makambo te mutu na mutu azalaka na façon na ye unique oyo penza amona makambo alors comparaison ya nini yango lelo to mona batu ebele ba komi kokota na bandako ya banganga pourquoi parce que eza na batu o ba telemi penza balingi batia comparaison no parce que ya sala kiboyo sala kité donc mutu wana lekiyo mutu wana penza alekiyo te bandeko babiloko bongo totika ezosunga nango te ezosunga te nga na moni nanga mabe oyo Luna Mienzi aloba te abengaki Mams koko te bandeko to changeaka ba mote biso nyonso to landa vraiment vidéo wana to landa yango nyonso mobimba afingaki alobaki Mams que Mams maza koko te alobaki na ebongo te alobika que Mams aza mokolo akoki kozala âge moko na mama nanga c'est tout à fait normal Luna oyo aza mwana muke aza soki na 26 ans soki totie que non Mams a 40 to 42 ans Mams akoki kobota nini Luna Mienzi pona batu o babota avant alobi non na 16 ans déjà muto aboti to yebi déjà ba koko na biso ya kala ba 16 ans 14 ans déjà ba bando bota soki abota ki ne avant mais comme yepe aboya ki ne ko bota avant lobi non il faut natanga na sisa ba classe nanga na balande na bota mais la plupart ya ba âge la plupart ya batu bazana ba 40 ans déjà basi ba boti bana bazana ba 26 ans ba o ba bota ki avant donc eza moi bongo siko to ça la comparaison wana te et puis to tika kolobaki non Luna Mienzi alobaki mabe afinga ki Mams o mwana yazo loba mingi te bandeko mikolo ekomi ka Luna akendaki Luna zongaki lelo ata soki ya gada lobi ke non ki impolitesse boy mais to monaka ba mama mikolo ba comédien na biso basi bakola bakotaka na ba émission combien ya batu baya kofinga baninga mosusu baya koloba mabe na baninga mosusu na ba émission combien mais pourquoi ba o wana nyonso tout omonaka te ke non batu mosusu baye baseleli yango émission komi ka ya Luna Mienzi na ba maka mosusu to loba na lingaka ya Gabi mingi makasi na sepelaka vraiment na ya Gabi na sepelaka vraiment mais na côté oyo vraiment makambo mosusu balobaka nango kaka foka to loba na système moko ya bien
biso mosala na biso ezala neti ki intermédiaire toya totia kimia to aggrave lisusu makambo te soki luna mienzo alobaki mabe bino moko boyebi nga nazalaka mutu moko ya badroiture nakoya penza lobi ke non luna mienzo alobaki mabe luna mienzo akendaki boyeboye ebele bato kutu okanisa non parce que olingaka luna mienzi j'aime tout le monde nalingaka ya gabi pas possible soki botala ta na ndako na nga na télévision en tout cas théâtre na biso omona air mosusu soki nazaka boye naza na eloko kosala te omona ka na komi bakombo ya bacomédien oyo to bacomédienne oyo nalingaka mingi omona na komi bakombo na bango wana na meki théâtre bato oyo bato wana nyonso bazala théâtre wana ozotala penza nalingaka mutu nyonso tu bandeko nalingaka mutu nyonso tu soki mutu asali mabe tokoya tolobi soki pe mutu asali bien tokoya pe tolobi luna mienzi nga de mon côté je ne vois pas mal oyo luna mienzi penza alobaki na moni na nga te afingaki mams te ata mams place aza nayebi ke mams aza mutu oyo azalaka na motema kibomama akomprenaka basituation ata mams place aza ayebi ke na mwana oyo alobaki na ye mabe te alobaki na ye mabe te nayebi te cadre o peut-être ya gabi alobaki ki impolitesse peut-être eza na bacadre na bango ka ndenge bajouaka peut-être kasi amanka bato mosusu toyebi te parce que bamakambo na bango kati kuna en tout cas toyebaka bien te o toyebaka mingi eza kaka soki tomoni bango bakoti ba émission soki tomoni bango bajouer yango tomonaka bien mais soki baza na ba répétition na bango en tout cas bamakambo ebele toyebaka na biso te siko nayebi te soki asi amanka bato kuna to ndenge nini nayebi te et puis eloko mosusu avant tosilisa bandeko ekozala bien soki bomoni mwana oyo vraiment boencadraka boyebi ke bano baza bana mike asali mwa makambo moko ya mabe to alobi mabe ekozala bien bobengisi ye ata mikolo ka ndenge ezalaka bamama ebakata toza na bamama via toza na bamama Teresia toza na babijou la reine toza na ba yagabi toza na ba mimi kabongo donc ba o nyonso tu bakoki kovandisa mwana bakendaka boye biso nyonso ba age wana tozalaki nango mais koya na ba émission ezosala penza kitoko te ezosala penza kitoko te parce que eza na bato mosusu balingaka na bango correction en public te bapréféraka na bango opesi ye correction soki omoni ke asali mabe oye vraiment opesi ye mwa correction na ndenge moko ya bien mutu pe akoyoka yo pe très bien bato mosusu bazala bongo siko bato mosusu oye pa ka boye neti yaga basalaki émission omona pe bato mosusu soki aza impoli ye pe akokota émission aye korépondre bokomi ya répondre yo pe okoti ya répondre yo pe okoti bato mosusu bazala bongo siko soki omoni ke non luna mienza alobaki mabe bobengisa ye penza bovandisi ye bolobi ke mwana tambola boye kendaka boye zonga boye akokomprendre pe aza pe mwana et puis aza mwana moko ayokaka mingi ayokaka penza mingi akoyoka na ye bandeko donc c'est ça yango ya moke kaka tolingaki tosala bandeko bino pe bosala ba mwa analyse na bino na ba commentaire ka ndenge tosalaka d'habitude bosala ngo na ba commentaire en tout cas ekosunga nango biso mingi makasi botia nyonso penza na banini na ba commentaire bandeko wana penza mwa suka ya émission na biso ya lelo émission moko kitoko botia ba commentaire botia ba j'aime bosala pe partage na système ya oyo tolobaka chaque jour Tokos Makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de ce soir. En tout cas, bye, gros bisous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye et à la prochaine.